succès à musala so ba pesi rôle à bien o esimba na ndenge yo jouer la ka o ça succès ba misupe yo bina monde na biso bolingo ya la raté tango zongi bo mutu mo muni na film na bengi so 2 fois 3 fois zo ça la succès zo ça la succès akomo luka pesi zo afina yo. Merci beaucoup, fidèle internaute et Dada International TV. Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux entre de sur cette émission. Plusieurs options avec Dada International. La femme a plusieurs options. Partout dans le monde entier. Bateau Nyon Sobalinga Dada International TV. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement. Tous en abisso baumbu bino. Na souci à servir bino Nyon so obope sarabiso confiance. Partout dans le monde entier. Le plaisir est pour moi quand on est dans le baraba na poto so na fanzi awa c'est que nous avons invité moi tellement spécial pour l'angai et surtout ceux qui sont dans demande à bateau bazar abonné et puis na ba fanatique nyonso il y a Dada International TV na meka ko yambela bino o aza star na bino pour na meka mpe ko solo là au Italie par rapport ya musala na. Il s'appelle Junior Lusaoulou, c'est un grand frère, c'est un confrère aussi. C'est un tonton aussi, c'est qui n'a pas côté à théâtre, mais tonton adoré on a le baka. Bah oh bah billet. C'est un artiste et comédien et puis chroniqueur na presse en ligne. Lelo na sepela ki to solo la naie par rapport à ma solo na biso ya musala na biso ya presse en ligne et surtout pe na ma solo Italie théâtre. Merci na Angelou Central bon ce jour à Kinshasa. Angelou Central ya Kaseka Songo Sadai Yakini Diamant Noir na Nelly Vive le cœur Bauti pe Londres bon ce jour à vous à Kinshasa. Merci beaucoup à ma chérie Nathalie Capita de London, merci. Merci à René Cabassé de Bruxelles, merci à Guy Moque derrière la caméra pour le image, Babu Papa dans Oracle. Merci aussi à Dieu Moundir, les coordonnateurs de cette émission. Merci à Gré Noir aussi pour les images aussi. Merci beaucoup. Donc je suis avec Junior Lusaoul comme je venais de vous le dire tout de suite là. Sans plus tarder, je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour Junior. Bonjour Dada International. Bonjour. Kimia Eza Makasi, Nangolo Nzambe. Donc Kimia Ezali et Sengope Ezali. Mon amoni kara santé pena ezo loba pena ki Kimia Ezali na ngaki na nuto betampe ma solo par rapport à misala na union so mibale na théâtre et puis na presse en ligne mais je sais que bato ebele monde entier va découvrir na musala théâtre. Obeti mwana koko eza parmi ba film na yo etapa etikala ti lelo lokola marque moko na mitema ya ba fanatique na yo et puis ya ba fan na nyos o ya théâtre après oyo kota na presse en ligne et bandaki ndenge nini idée ane utaki ndenge nini okendaki musal okendaki ina to ifasik ubete yo moko ka lokola ozaka mayele osepela pe okota na presse en ligne. Oui, merci Dada. Depuis tant on a zaki moi na muke na bando tala ba film trop et puis nazala ki ceux qui tota la film na mikolo ceux qui a film mo aussi na tala au mona na obanda ko expliquer au moni côté après comme à côté mo bowana sko acteur sko yo a obeta assassin na masasi barubunda mais acteur on s'appelle bal na loboko. Tous na oncle na biso mo akufa paix à son âme oncle Chinglo comme ne akin Simba. Yende abandolo balanga azolo ba maman biso abi oh Elisa mona non ou vraiment oh auzaka journaliste penza ali kotika batu tranquille te bata la film il faut bando commenter allez souvenir wana na kokola pena comme kolinga ah te ngai faut na za vedette faut na za la star faut na za la bonne Nathalie musique na emba penza makasi te mais na se débrouillaka balé na melara pe mambango. Allez, na yo lo baté fona bandana no na théâtre. Mais avant théâtre, ndenge na bandara déjà au sala ba décoration na ne Congo Samidar makambo ko dessiner ko tia ba peinture na bandai ko accompagner. Ndé ko sala que na ina à part art dramatique o ezali section na ngai na option na ngai interprétation dramatique. Ba ko pesa biso so cours ya animation culturelle. Na kati ya cours ya animation culturelle wana bana animation culturelle pe babando pe sabango cours à théâtre pona olakisa que mutu o sala théâtre na ina azape en mesure ya rozala un bon animateur culturel un bon opérateur culturel
ndenge moko pe les opérateurs culturels bakoki kozala pe des bons acteurs nde à partir ya wana nayaki ko banda ko imiter Arsène Kamango na antenne. Et puis jour mususu tu banana filmo Charlie Manda, je pense qu'à cause peut-être en Europe Charlie Manda azotanga na ina abando ça l'animation culturelle nde bisenga que non viens demain na antenne na présenter yo et pas ya Arsène nde qui a présenté nga pas Arsène Kamango Arsène Pazuinga Alexinga en direct mbala moko na émission abinanga bon émission ndenge zana na début yo mto introduire émission comme ça après deuxième partie émission yé moko okota to yambara période wana ba fioti ya papa wemba na plateau ndé na bande ko imiter na ba genre na animation ya alors on dit quoi aujourd'hui dans cette tranche matinale de Thé le matin, votre émission que vous suivez, mesdames et messieurs. Nous sommes là, appelez, écrivez vos SMS. Bah rapidité na wana na bando lingango mingi. Ndé ko sala que un jour camarade moko Isaac Mbongo aye ko ebisangai Isaac Mbongo na pesi mbote place azali na Algérie na pesi mbote kuna aye bisinga no ndé on lobaka déjà bien boyé au ça la pique journalisme bien il faut na simbiso micro wana kutu ba site ya ba internet oyo ezaki vraiment en vogue tendenge za lelo ba Didier Masuki wana nde bazaki na ba début vraiment donc bangonde avis du public wana ezaki na gaz ngape na baki na ampleur pe ya internet te na bani nanga ko sala na bondio sala ba futaka na bango penga te moka mo ba miette ba nini te déplacer to que ça ba émission na ba Braza na baba Congo et tout na yebaki nanga te keza makamo boye ya mbongo bakosa kaka biso bongo ozorano pe loko moko te donc bongo na banjo sala émission mona emsu bato bauti poto ba Kinshasa bakutani no babengi oh muta Didier Masuki oh nanjo mono likamongo c'est que bato batalaka pour ne pas période mon mista moi elanga masolo internet omoni to sala ba théâtre na yo photo tiango na internet ngasiko no loba biso to mesana bo pesi biso mbongo mbala moko yo yelanga makambo ya bo tiango no place moko so ba vie comme belé si matoza mbongo biso linga eloko ya lamba lelo buka lelo nyonso allez tant to banjo sala pe be mission wana et au sala que na moni que ba tu pe ba o sepelande na sala parce que na koki kozala parmi peut-être ceux qui le premier était. Mais parmi les premiers artistes, comédiens, chroniqueurs d'internet, bazala kité. Ezaki kaka oyo bazala daba chroniqueur, daba chroniqueur. Mais comédien, il y a un moutou moko. Je rappelle de ça, biso yon stozaki na vie du public et pas Didier Masuki. Ngape na parmi ba première. Yom tupe simba biso la maboko to se. Ngwana dada donc bokoli félicitations. Nandenge bo persévérer na musala na moni maîtrise comme sous makasi. Donc loba boye sala boye dada zonga longola Sony zala nzunzu tout ça. Ndaba Isaac Mbongo. Donc ata na futama na ngate na biloko nyonso wana na salaki mais du moins na zwaki quand même expérience élan ya ozala journaliste na revaki kozala ti na ndenge na yo ba sollicitation pe na ba site mususu ndeti lelo na RDC Lumière Télévision au sali moi quelques émissions na fin du mois moni pe ba footinga mais ndeni côté na babando footanga te mais musala ba sacrifice ebele na yo comprendre ngo après que ezaki lelo kwa li fooти mais babana na ba onde ko melanga OK et ça na ngwelo monter ndé bongo comprendre ngo ko il s'appelle Didier Masuki à travers de l'international. Bon, Didier Masuki, mieux vaut tard que jamais. Ezali kambo bonne foi. Ceux qui appellent volontaire mutu. Toza bandeko na koki ko taxer te sikoyo. Même koloza na likanisi. Ya ko tala ba sacrifice o nga na sala ki pona site na e. Ceux qui ya bandeko pesa Isaac Mbongo mbongo et que Isaac Mbongo nda bandeko melanga yende oyebisanga. Mais bango mibale bazaki en parfaite collaboration. Donc yango wana ndenge makamango ebandaka ya baki chroniqueur nati lelo ndenge pe na koma susu plus animateur ya ba événement ya ba fête de mariage ba soirée ba tebele ba sollicitaranga na ba susu première fête oyo na animaka garçon na ba sous communauté
ayaka o solliciter nga ezala que nanu na sala fête à mariage té mais ya yo lukanga ebisinga que na mona ndengo lobaka c'est koza en mesure ya osalango ale na tuni ya Didier Bassambombo camarade ya Rock Bokabela Bodo na tuni pe Bodo na tuni pe papa Armand Tondo ça n'est pas Masumu de Brende po bango babande déjà ko sala ba animation na ezara ndenge nini na ndenge ti lelo na komi moi muke expert na makamwango. Ok, merci beaucoup. Ça fait vraiment du plaisir. Merci beaucoup à Didier Masuki. Merci vraiment na faible commencement. Donc mais bango quand même opportunité Rofanda causer la dada attendre micro. Junior Lusaoulou à un moment donné au sala 6 makasi. Na niveau ya poto on parlait que de junior. Oui na Kinshasa ozo sala 6. 10 coups de disparition na yo et quoi kozala et un siko to moni du sousou o la muki 6 wana o dirait qu'il y a un ndeni qu'est-ce qu'il a fait o longwa mbala moko o lima na millier et puis maintenant tu as encore retourné. Bon succès à musala so ba pesi rôle a bien o simba na ndenge yo jouer la ka o ça succès et puis so baksi ba maele na yo ba connaissance na yo mususu et o pesa succès. Donc plus peso bazoko exploiter yo batu bazo mono trop visibilité za makasi tu vas rester sur la brèche. Alors makamsu sur les cas na ba vie privée ya artiste o ekoki peut-être ko komela yo na vie na yo ya solo alors na se décourageaka ki makasi na makambwango na baki non mieux vaut na tika na disparaître. Donc disparition nanga ezate que ba bengana kinga to ba to bakoma ki ko isoler nga te tonde to yokaki succès tellement ya ki makasi et akuna ba film msusu ko marata ba bengu ba pesi rôle o yate parce que tu es trop pris parce que Rapoto Junior na Kishasa Junior oza vraiment en venu na bakata ba situation pensate ngana mi gérera makasi mais seulement problème ezaki que peut-être il y a cause à la paix na producteur problème cause à la paix na ba comédien alors jalousie ozomona mutu mususu ata osale lokote dada batu baina batu ba sans raison baza. Alors le quoi biso tout ça ba nature batu oyo nzambe sa pambola to welela ate donc na ko tika bino ata bobani na bino mbangu tikuna nga na kanga maboko mais na foi nanga so na telemi na lwanzo si na osote na oyaka kuna liboso ozomona donc muto oyo azaka na konzima tende soki alimunde nga na limwaki akozonga makasi tende na zongi sikoyo ozomona. Donc eza likambo moko ezaki likambo nzambe mutalinga ki ezala bongo ngape na monaki ba problème elekaki moi mana mitema mabe mususu na baki bon bino bo continuer na bino nga na telemi nanga mais je n'ai pas que ça à faire. Donc na maele nanga na ko kende pe na ba société mususu na okendo sala po ba na besoin nanga nde pa ina tikaki po na kendaki na ba société ko sala na département ya marketing en tant que superviseur ya ba activité ya milikina terrain na sali yango na Nestlé Congo na Nido Nutripack ti e kangaki société na yoya na premium food na Kobel na travail donc 4 années nyo c'est lesquels nga na ba société donc nazaki pe trop choté au lukarozonga na télévision parce que je me retrouvais aussi par rapport à théâtre par rapport peut-être il y a théâtre penzate par rapport il y a quelque chose il y a individualité vous comprenez pour théâtre o epesa biso ata soki mbongo te mais epesa biso considération côté sa biso na bandako ya ba païen ya ba frère en Christ eza déjà le mot ya motuya et kokyo memelo makambo ebele pe ya bien vous comprenez donc na sens wana succès nanga na gérant yango c'est vrai mutu tout so comme na ampleur comme na succès peut-être jeunesse bon mon ezaki tellement makasi ozaki non mwana et puis succès zalaki vraiment fort. Antonio Sandor le junior, il est très beau, ça propre, très intelligent, aimé partout et surtout que Batoualoubaka malam non mingi. Peut-être pourquoi que selon yon des autres candidatures qui même ba mikolo pe ya théâtre oh bazali bosono je sais pas ceux qui balobano parce que ngana yo kayango tam sous balobano te na konzima ngote
parce que muto ebinga kolekanga azate. Donc nyonso batu bakoko loba eza parce que baza à l'extérieur de ma vie. Les gens ne sont qu'à l'extérieur, ils ne peuvent que dire ce qu'ils veulent, juger, ndenge bakoko juger. Vous comprenez? Donc na vie ya mutu nyonso ndeti yo ndongo komi célèbre boye, ata lobi obala mais ba dérangement aussi la te. Ba mibali mosu ba omono pe na alliance mais ba o déranger au kaka. Ndenge mo pe na vie na biso ya carrière na biso ba mibali, il y a les femmes parfois qui viennent qui vous embêtent et ya kapé na période moko boye. Et puis mukolo le kapé souté, tu verras aussi que batu musu ba bande ko ya vers yo ba ya sous vers yo te ba zongi ba ke luka ba o ba zo mona. Ozomona. Donc na linga vraiment te na koko accepter le remonter o na yebi keza nzamem tasali keza bongo ngana mi pesa faute te. Donc bango batikala na jugement wana yango wana petit na tika ki na vandaki kaka public bango moko. Mais pourquoi tu as arrêté? Tu jouais bien, tu faisais bien, pourquoi et puis singa courage nabi nazo zonga Nazongi, Nasali même pas 5 mois, Nasali même pas 6 mois, mais je suis presque partout. Bah, on se le zolo, ah mon frère, comme ça c'est bien. Tolinga to monako partout boye. Na ba groupe tout, y a ba film, y a ba ndeko na biso na Top Vision, na ba HD Connexion 24, na ba Papouche TV. Naza invité na ba ndeko na ngai, ba Ada Ilunga. Sokaza na film na Junior azozanga te. Que ça ne bandé ko manqué yo. Ça ne bandé ko manqué ngai mena kanda nde na bibendaki. Donc na lobaki soki musala wana eza musala nanga. Yango pe fwe benganga ke zonga. Vous comprenez parce que dans la vie mon aime sozo sa eloko moko boye. Tamsusu yango tende esika nzambe azozela ko pambolela o. Alors en tant que mutu tant tozana na ba questionnement ozo lukas na robimela wapi na kosala nini na kozonga wapi na kosala wapi, on se cherche de chemin. Na ko lukanzela muso okei omoni pe simbi, mais maintenant l'esprit te dit que non, il est temps pour toi, time is up, tu dois rentrer, retourner au travail. Léo nazongi je tourne avec tout le monde. Na tourner na bato tout batourna qui est belé. Kolekanga changer liboso za tournage junior ya 12 heures ba mikolo kutu ba fana ba ozele melelo o kiti ozo ya tournage avant oyebi bakosi nga konzima biloko wana te parce que moi na ina lokwa ngai na conscience professionnelle makasi tango bango bandolo bo pululu akomi boye biso peto zaki wana te. Siko erni ninga na komaki ona komaki. Je me rappelle tournage moko ya Alpha Bokole et Tomba. C'est ça. Yakate ba remplacer kutu de Londres. Mais pourquoi ba remplacer parce que nazagi na problème. Bo pesinga rôle. Bengo yambato qui publicité à côté. Té na kendaki publicité. Vodacom. Voilà, ya Vodacom. Imagine-toi. Ba pesinga rôle. Mais nazaki na ba difficulté na ko bomba ngote. On a bandi théâtre te mais nazana. Ozaki de yozaki déjà na biso. Ozomona nazaki na ba difficulté. Bo pesinga rôle mo boy esenga fona lata makasi. Mais nazaki na ba difficulté, nazaki na ba tenue o eko correspondre na personnage wana. Nasengi peut-être ba changer un personnage ba habiter faux salaka wana. Na mo loko eza façon osopanga na miso abatu pona na ngote. Mais ce ba producteur na biso dans l'avenir ba ozalaka loko ba producteur a misusu. Tango pesi mutu rôle et loko ya zanango te yo zanango pesa ye abonga makitoko po eza filme na yo na ko pas Titikalu azala Titikalu Marcelo ya kini malebo na pese mbote aroya na bilamba aroletsa biso poto bima bien. Donc to revêser te libosa public na biso que tozana ba shot que tozana ba problème ozomona rôle ba pesinga ezaki film moko nouveau riche mais et puis na ko mona lokola ba situation na kutana na ona vie nanga na histoire ya film wana on dirait balinga ba raconter indirectement film histoire à vie nanga nga mona salango na tala ki on a ba œil ebele na sala ba lecture nzambe pas la raté depuis satana ibambetu et sali que nazui nakenda osala casting mobo ya ba panneau publicitaire mongo balinga ba futanga wana na o nalingaki le même jour à tournage wana pendant que Didumi kinayebi nanga non ngala bisete batinelinga mbongo mobo na agence na okende na zwango et permettre na luka bilamba mo ya rapide pona jouer les ote ya kaka bongo de Londres a roya na bilamba ngabi mais de Londres zanzo to mike ngana za munene mais na ye de Londres pesika moi quelques bilamba mo bozaki wana mais rôle nyonso mais producteur mais
na monique so na continuer na sala eloko ti na suka yo sopanga mieux vaut na sala ngote et correspondre pe ke na zui deal o ba ko futanga fois 5 ou fois 10 que on nga na zwa yango na kendaka mais lelo to kutana na Alpha Bokole na matanga Solange Mindondo to yambani aza vieux na ngai ya lemba famille na bango ba Gigi Bokole ba Eric bango nyonso baza ba famille donc o essayer les cas nzamba sali que na sali démarrage ya sika na ba nouvelle base ya kitoko na pesipe ba discipline ebele oh peut-être ngamo na zanga ki nazaki m'en fous nazaki vraiment véritable kiff mais na teli que te oh batu ba linginga mingi ne loko donc c'est que fona bongisa nga yo lelo na ya tournage dans un prince te okende na zawana na osala tabo sala bana na vandi nanga osomona donc naza mutulelo koloba mabe ponanga azate parce que nazongi pona soigner nzela nanga nde na okende nanga libela boye na kei na ke sope na otika msala ngonanu na tiki yango poso na ke libanda mboka na kende ko luka na ndenga osakana te polobi na ya osala centre culturel nangai hôtel restaurant bar centre culturel ba concert et beta mawana ba théâtre ba live ba bloc belé ozala ba lumière donc ba podium wana za grand projet nanga onaza nango donc na minute soki ke na bimi na ke bunda le sou bien tangu na roya en tout cas fona ça la centre culturel pour eza parmi ba projet nanga ba projection ba film ba spectacle à théâtre bandoleka kuna donc c'est vrai que naza parfaite naza mutu naza na ba mabe na sala pe ba mabe na sala pe ba erreur mususu oyo que Dieu merci que eza trop tardé na se rattraper sur zaki mbuntu mususu na temps ebele na tikaki ogoya pe boko mi tepa na ba producteur mususu bazotala yo ba to bande comme mususu bosala na bango musala bazaka lésé na problème moko bo sala bango mama bimo batikala na ngona mitema pourquoi profiter pour ceci non na ko s'excuser ndeni nul n'est parfait.